Ça va. Ah, Pouloulou. Siko pardon. Journal obesile na kitamo oye ozaki maladité ngamona fongoli o edra. Merci beaucoup fidèles internet de Dada International TV, partout aux autres à la Bissou. Bonjour, bonsoir, ça dépend de la R de capter Dada International TV. Et l'autre aux alliés le 23 décembre 2019. Artiste Chico Pouloulou, artiste na biso autaki kokufa yango tolinga kite oyoka babiso ndi par rapport ya koverifie image corps ezalaki na hôpital na morgue ya Mokole bakoli na morgue ya Mokole baye nango na morgue ya cinquantenaire donc on a toye ensemble na Airlove pour assister pour komona et puis confirmer liwa parce que ça malade ezalaki te toyoki problème te du coup natongo kaka nouvelle epandani ya liwa ya ndeko na biso Chico. Mes condoléances à la famille artistique Mobimba, mes condoléances à la famille biologique, mes condoléances à l'union sur le théâtre à travers Dada International TV. Restez toujours branchés et puis vous s'abonner massivement donc pour rejoindre sur Oyo, pour grave sur Renega, pour la matanga donc de l'autre toujours quand on est mort et puis toujours un point de vue à moi quand on est et comme il est toujours pour biso pour Atika biso vous allez toujours brancher la Dada International TV. Merci à Airlove derrière la caméra, merci à bateau non sur la Dada International. Dada International TV, surtout qui va nous rendre humble votre servante Dada International, femme à plusieurs fonctions, la femme influence. Donc merci toujours vous allez nous t'as appété exclusivité nous sur Bouzango à travers Dada International. Ça va. Ah, Pouloulou. Bimaron ko batala. Biman ni batala. Oh. Vin, so ngena tourner ça à 10 h 5 h. So na zone la zone 0 aircon c'est les appels. Je voulais ça, Charlie. Vous devez bien le coller. Siko pardon. Journal obesile na kitamo oye ozaki maladité ngamona fongoli o edra. Na fongoli odre, na longoli dre. Siko na longoli dre na maladité. Siko na maladité mkabela za bongo te. Siko belini nango. Na komiti na moke na ndima na mona tombole lamba. Siko 304 na bomi. Siko pani nango siko. Você vem aí. Tô sabendo dessa mesa na Pois é, na pena cima. Pois é, cima.
Internet soyo. nazalaki émotionné fai kuna kende hôpital leo na ntongo nde nalamuka naki osalisa baexamen na hôpital mai na makasi hôpital esilinga ti nazwi programme wana nde na yo yawa hôpital ya septembre sikoyo selon oyo oyaki okutana bato mosusu baartiste parce que bato batalaka biso libanda diku bamoni nouvelle bayeba pefeli mais bazalaki na ndako nde bayekoya nde baexplike biso Nala boko tapela mutema mabete sisi boke ne boke santi na pasi ça Gini tolongola non les côtés sensationnels viens pas pour faire les sensations ici batala nini yango ezubiso brusquement kululu abilité asalaki crise na pungi et na butu le tabaki na hôpital à liboso tension de sekitaki moi c'est constaté yango comme on a déjà moi era tomboli boye sobaki déjà donc et bakene na hôpital c'était déjà trop tard donc akofaki tamso avant heure oyo bakomaki ba constater vraiment décès na 2 heures famille na bango biso osali boye c'est notre ami c'est notre frère oyo toti kobungisa nayebi ke moto nyonso aza na pasi mais tosali boye on a fait les premiers pas ya kolongola ye na morgue oyo esika akufelaki kuna na mokole koya na ye awa na morgue ya cinquantenaire là maintenant tozozonga bandako na pokwa 18 heures tokutani na adresse ya famille na bango na kitambo na kwa mutu tokutani wana na direction ya Ngalema na lupango na bango epa na bango wana tokokuta na biso na famille l'état peut harmoniser parce que ça me fait vivre sur l'état bazo comprendre
masa nazokoata kolobati nazokoata bapasi oyo eza kati na nga nazoyeba te nde nayebi tototonga mao tozozonga na famille bana bango na ntango à partir de 18h nde tokutanana mais ils ont pas passé sango ndio zai toboye na likolo bato toboye interprétation yake ndemela po kabisa ndio tozala wana tosololi directement na famille wana ndio na base kozala keto harmoniser programme parce que là il faut que la première prévenant on a niveau na mokolo boya na yena moi centre le temps na eko sisa kobongama na bengi susu maswa kwa ebisinga bakomi da kolongwa na ya awa na 50 kozela bango. Déjà ce n'est pas facile. Oyebi ba comédien ba kufaka ba comédienne mais naoki vraiment des papa mbalobaki des papa mbayoka ka jour kester ko monda lobaki kwa kiyaza yanga. Donc Pululu aza master na ngai donc tosalimo makambo ebele ensemble nazo raisonner susu ya suka il fallait to jouer na Brazzaville et singa nona danga na okoma point noir et eloko Brazzaville raté na biso yaka to rattraper kasi o soirée mo zali na Oliver a singa nada na 6 à Karali comme na komisko ko solo na madame na e jusqu'au point que na bien pour le peu ba retard eleki na bengi suste to comme ko solo na ba téléphone so la partager le ko pas à publier ce qui est pas publié on a partagé donc c'est comme ça mais aujourd'hui on m'apprend que pour nous n'est plus éviter on a qui n'a pas vraie version auto solana pas calorie qui information pas moi sinae ba biso balala ki papa maman na mwana et pour la balu qui n'a mbeto matin mwana hier moi siné azola musaye matin mwana comment à mon place pour la qui a suivi et comme mon que non ça va pas ndé a qui moi ba mi ma pour l'hôpital ba mi na dispensaire moko ya moki